Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Pardon. Papa, Monsieur Brian, avec tout le respect, avec votre très belle élocution, pour l'amour de Dieu, nous ne sommes rien par rapport à vous et par rapport à Grâce. Nous ne sommes que rien. Pour l'amour de Dieu, les laissons c'est là votre famille. Papa, il y a toi l'hypocrisie. Nous sommes que des inconnus. Nous avons apprécié votre amour, votre sincérité par rapport à cette jeune dame. Vous étiez clair dans vos vœux. Et même si aujourd'hui vous avez patienté longtemps d'attendre le respect, hein, et que vous n'avez pas de la politesse que vous êtes en train de demander, pour l'amour de Dieu, pas des vidéos. Pas des vidéos. Oh, chérie, Jésus-Christ Marie-Joseph. Où en sommes-nous? Grâce temo bapesa yo conseil leki. Tika banzela ba camarade. Nalobaka yaya. Baka. La politesse de la part de Grâce, elle est exacerbée. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. Hein.
J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que j'ai pas besoin d'un contrepoids. J'ai besoin d'une femme qui va m'épauler. J'ai besoin de la politesse. J'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu monfoutiste sur certains sujets. Et aussi, dans le soubassement, vous voyez, il y a aussi, comment dire, il y a des choses qui sont pas forcément claires, que je prends comme ça parce que je me dis, la personne peut changer, la personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience, je l'attends depuis plusieurs mois. Allô, maman, allô. Oui, allô. Oui, maman. Allô. Oui, maman. Oui, bonjour, madame Angélique. Bonjour, ma chérie. Naebite soki nouvelle eza buzz de na makambo ya solo. Mais longi wana français wana voix eza ya Brian yaya. Nalingaki na pesa nani grâce conseil. Nga na balaka na famille wana. Nayebi te une fois nabengaka na pesaka témoignage nga nazala na braza. Nazoyeba. Nabalaka na famille wana. Donc baza papa moko mais ma maman différente. Problème ya famille wana ezani baza na balia famille. Papa na bango moko déjà. Donc papa ya ba Brian wana. Aza bala. Donc ndenge ko mukolo bonga se retrouva ye moko mwasi te. Donc abota à peu près na bati soki combien. Donc on dirait baza na balia famille. To boy te que grâce à cause à peut-être ma défaut. Mais baza na balia famille bako banda na bati te. Ah bon? Oui, nga na balaka na famille wana na bima pe kaka bongo donc eloko te mobala wana lukiloka ba problème ti na niveau na pesa na témoignage na biso so yebi nazoyeba obenganga série grâce à balaka olobo oyebi mobali nga kuna boyaka c'est dernièrement pe na benga quand na yebisa que nazalaki médecin nazalaki médecin mobali abandaki oui. Même famille. Donc, mobali nanga, ada demi-frère à Brian wana. Donc, ada ba lien, ya famille, na bango grâce ada mutuko, Brian a cause ani malamu, bada ba lien. Il y a une réclamation qui a pas la théâtre, dans la kagi bota, bada ba tabongo. Donc, grâce ada mutuko, il y a assemblée la mingi. Na évité so eza beza. Mais ce qui maman, problème est ezala buzz te courage wana kaka ndeke ya papa na biso Brian asalaka video soki likambo eza na mwasi yango nde biso toboyi. Mais madame Angélica omoni Brian kaka wana kolongola te kobakisa te la demi-frère nika. Donc même comportement ba français on dirait balamba na nani na sa même comportement tika boye mama ata kosambela eza baréclamation pamina na oyebi biso papa na bango papa oyo abota Brian ase retrouva tina aza na ba 70 ans je crois aza na mwasi te lo te aza na bana ebele bamama différente donc nayebi te ntango soki nazoloba boye bato ya braza oyo bayebi likambo nanga peut-être bazoreconnaître nga directement. Donc nasuki ka wana seul conseil akopesa ye akangama na nzambe asambela mingi mobali akolinge ndenge nini mais aza na balien ya baréclamation famille na bango akozala ne na défaut akozala makambo mabe mais mobali mpe aza na baproblème oyo ekomi nini yango réseaux sociaux oyo madame Angélica donc na kati merci maman na nga na intervention na yo nazoyoka ngai merci maman Gaël Kemo Gaël tindela na Brian émission oyo atala biso Gaël benga na Brian tindela émission Gaël benga Brian tindela ye émission oyo siko parce que papa Brian ngai nasenga okailo moko papa ma chérie loba bongo na loba nani oui maman Maman Angélica nazokoka te bandeko nazosombaka mwa lipa na ngai ine nakaki na ngai nazoyaka namoni na nzela kuno nani bonabila otana te nakoma ndakona yakokweba nazongana na lie te tosambwe te bandeko vraiment makambo eza esola biso tokoloba wapi moi muloko vient ici nazoyeba te live banani wana moi muloko vient ici fanda te moi muloko kotelema muloko vient ici osite bandeko likambo nini ya bandeko na biso ya kongo likambo nini jésus
Je parle, madame, dans son cocaté, dans son liété. La liété, ça te prend la liété, dans tout son balité, dans le besoin de l'hypothèse, dans tout son raison, il y a un monde pour la maman, Nadi, est-ce là, la bonne habitude, vous les gars, il faut comme un dame. Mama ngala te kaka video ya pamba. Ngala te video ndezoloba. Ngaya batu na oloba te. Video na tie. Makambo oyo tiebi na internet wo muloko koki ko share makambo te. Motema na biso ezalaki mpona tobomi kiyoza na experience bandeko oyo likambo nini grâce grâce wo muloko kokofanda te mpo bozala ya kotelema toyebi te fote eza epa enani toyebi te makambo nini okrasa yo koloba biso me bandeko na biso likambo oyo koki kokoma te soki na demo soki na tono soki na 4 mois mariage likambo oyo koki kokoma te bandeko grâce eza sur terre tabalola jésus bato bazokelala na l'église bazokelomata bangomo bazomabala lokola bino bandeko na ngai mibala moko odore bino ndenge nini nzambe na lola tozoki bato tokoloba nini mama shelka tokoloba nini bandeko koloko viesi yo kotelema posoko peti tokopesa chikote na masoko bozala ya kotelema parce que trop c'est trop c'est pas possible. C'est quoi ça cette histoire-là? Tu vois, ma camounine, c'est pas de connexion, le besoin de sang, c'est pas pour rester, tu te rebattais, ma maman chez. Moi, mon viens ici. Aya kozwa kita vanda. Non. Madame, nazo kokate, madame, nazo lenga, nazo kokate, to chambwe. Merci. Mama, bobanga te na uti ozwa grâce. Bato ba otala émission oso bo bandeli yango ne bandeli. Je pense que bomona grâce à intervenir na jeu ku briska ebite ke na cotiser na live. Parce que na kokite. Vidéo on a koki otala ngo 5 fois te na kotisi grâce na live. Bato ba bandela vidéo on ne bandeli je pense ba omona. Ba mona que grâce à lobby. Allô? Allô? Bonjour madame. Maman, bonjour chérie maman. En fait, vidéo, il y a après les balles à Nabango avec un peu de tiraillement quand il y a une balle à nous les a c'est quoi parce qu'il y a un peu de tiraillement il y a une vidéo après les balles avant les balles et après les balles parce qu'il y a vraiment pas problème tu vois ah bon? Je sais pas si tu vois tu auras là moi comme qui dit tu vois voilà mon équipe en local genre que grâce à ça parce que là c'est une quoi il y a pas besoin de pas sa vie. Voilà, ce n'est pas tout nié, tu vois. Après, on va dire, non, c'est que vraiment problème, comment qui c'est que ma famille va voter, qui va faire ça, il va conseiller. Quand on les zana, voter, va pas confirmer, va kabouanité. Et si, va ici, parce qu'il va tirer un le corps m'a balayé, c'est pas problème. Ceux qui nous ont passé grâce au Koutana, on peut leur s'afficher, pas au monde. Et sinon, il y a des gens qui ont fait un bal de et ben d'habika. Mon père a fait tout le monde. Donc, il y a des potes de bazaka. Du coup, moi, minène, moi, banini, donc, les gars, moi, ça me dit que ça a un problème, non. Hein? Comportement et vidéo, oh, ils ont dit, papa. Grâce à mon soeur, on a une image, on a bénéficié, mais les bateaux, on a eu compagnie, Zarayo. Le Cameroun m'a pas la nous attend sur deux intervenir au Liban à ce problème. Moi si mon côté à pour le baquet à parfait qui a soit dans un balté à mon capacité le problème arrive mais quand ça nous pas dire que ça m'a à la toile comment ça va te l'obiter mobile na yo pe aye bandini ya kubo mama kamna bino en privé. Et ça la tête que ce qu'elle dit c'est vrai que Atina qui a mon qui a constat et confiance, tu vois. À ça, on va s'être vidéo peine à ça quand oui, hein, la prochaine fois, il va venir à bon, ça m'a posé mon grâce de moi, qui là, ce qu'on a grâce de moi, va pas regretter parce qu'il y a un avantage, tu as un pote de yebi. Elle fut ta femme. Donc, divorce, si elle dit, elle va pas signer, elle va signer petit. Parce que déjà devant l'État, vous voyez, donc, moi, l'autre, oh, moi, il monte sur là. Oui, Penda a changé. Et madame, est-ce que dans le pays m'a dit? Oh, bah, solo, maman. Oh, bah, cabo, solo. Atala kuna bambino d'accord kisa imoti na kisa komona eti kisa kamoti d'accord bisous chérie d'accord voilà la famille
Nous avons balancé, nous avons expliqué vidéo. Témo et moi, Brian Banzo, je voulais juste passer cette information, que vous sachiez. Grâce Témo et moi, Brian Banzo, on n'est plus ensemble. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation, sans raison. La politesse de la part de Grâce, elle est exacerbée. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que j'ai pas besoin d'un contrepoids. J'ai besoin d'une femme qui va m'épauler. J'ai besoin de la politesse. J'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu foutiste sur certains sujets. Et aussi, dans le soubassement, vous voyez, il y a aussi, comment dire, il y a des choses qui sont pas forcément claires, que je prends comme ça parce que je me dis, la personne peut changer, la personne peut changer. Cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois. Voilà. Nous sommes dans des trucs dada. Parce que ma mamie est là. Toi, nous avons la madinga. Toi, rien s'agit. Tu vas nous jouer ma copine. Et si. Et n'a connu maman, la mamie est là. Ni nous la madinga, ni ashta, avec ta ginga. Eh, moi, on est professionnel. Moi, on a une matière. On est professionnel, c'est ma matière. Et la route, il a bien arrivé dans la cuisine, il a mis comme ça, dans la zone des sous. Et c'est que on a encore un rapport à là. Parce qu'on est dans international. Papa Nangai, prise de conscience, en grâce Témo, Balbi Likamba, prise de conscience. Papa Brian Azozela, Likamba, prise de conscience depuis plusieurs mois. Eza Likamni, Yebsa Biso Bayana, yo. Biso Moto, Bandeto, négocier prise de conscience, na yo, grâce Témo. Yebisa Biso, prise de conscience, oh, Brian Azolo, bana vidéo. Yebisa Biso, Eza Nini, Balobi oza m'en toyebi ke biso bata YouTube toka batu bitebe tatoka ba m'en mais grâce pardon na sengio leki nanga na sengio na bondeli yo pardon c'est pas le moment 2 mois tokende 3 mois yaya ba oseka biso tala ndenga na sabola ki maboleli kwa libala na yo kosala boete pardon maman divine boni grâce pardon. Bonjour madame. Maman bonjour nazanga kuna maloba loba na maman. Vidéo, est-ce que vous avez dit que avant grâce à la mobile grâce à Ebanecte, est-ce que vous avez pas compris? Ebanecte, pas battu. Si quoi n'est pas de la vidéo, on a bien que je m'adresse aux gens, pas. Parce que après, tout le monde a dit qu'un tel a mobile grâce. Ouais. Si quoi abandi bien que je m'adresse aux gens, relation nangai, na grâce, démon. Et ça, tout sauter parce que impolitesse n'a pas comme ça toi l'obiwana. Comment on a dit que ça vidéo est mis en haut déjà et ça mis collé déjà près du bal. Il est clair. On sait qui a la grâce à mon mobile les montements et baki est-ce que plutôt et baki pour tout faire. Montements comment monsieur pas tout le monde a puis marana grâce des et baki. Et baki à monter. Et baki te. Aye pas qui pas batouter. Siko c'est ça que ça vidéo à la pala. À vous s'adresser à batou, à vous la vidéo pour battre pied. Pied depuis Kalebima et puis ma te poigne. Et on dit le camezo tungira. Donc ça ma bonne analyse vidéo na et où tu salima. Grâce ceux qui m'ont pas une décision na mi qui dit ça. Si canon ba camarade. Bonde la mobali alingane kaka soumission. Zala poli. Hello, on a ça que mon maquisteur notier, pas mon bal, il y a ça dans mon nez. Il y a ce linga se sentir qui a ça mon bal. Yosko zo kitsa ki mon bal na e. Bon yo kanata. Vidéo na bola de la boa analyser on bandela ngo bien batwa. Zana na bandela, zana yamba mtu mususu na bandela vidéo. Ndeko abito bandela vidéo au bialo ma chérie. Allô Angelica. Oui maman. Malgré tout notre rôle de la montre était pas le gros kata batwa. Ça va nikolo. Loba maman. Ni tango branya nous qui grâce. Aïe qui va connaissance ya grâce ba malika ba moura. Ça qui na pensé pour le bâti pour la comportement grâce. Anga faire audio, anga faire vidéo. Anga faire audio ça qui la malika qui la moura peut-être la tu vas ya grâce papier grâce. Donc on comprend. Maintenant on t'a fait vidéo azol loba na batu nyonso.
eza video moko totala masika kaka baloba ndenge babongisi toza d'accord mais bakosa te ke video wana eza video ya kala non eza video ya kala te soki video ya sika otayebaki relation ya grâce te mona na mais c'est pas tozalaki te relation ya grâce na panse ozalaki ya kobombama nande makambo ya coach yaki awa kilikilo eletibiani bwebe otayeba relation ya grâce te mona coach azalaki na panse azalaki te apart entourage na ye bamuwa mais se mete panse yaki na poto bato bayeba relation leso te na grâce alingaki ya bamuwa ba audio alingaka bamuwa na ba audio na bamalika na ba audio ezalaki bozosola na audio bozotindana mais to moto asali video aso bafanda bato nyonso anjika tozalaka mema mikolo ta babiki moto ajalouze alibala grâce ya te eza kaka ndenge totemeli meso panzo ayeba kobomba salite ya mwasi na ye te problème ezali grâce aza na famille atika mama osalaka bavideo oyo erabise couple na bango eza kitoko te pourquoi eza déjà débit c'est le moment yango bakata hémorragie wana alors bato bakasa te bato baza contre libala grâce non moto ate tulaza te eza kaka ndenge na nde tosepelaki ya libala grâce tokolinga te mabe komela ye avant boye apres koleka na bareseau sociaux pourquoi mponi kobomba salika mwasi na ye te angélika oyo eza déjà débit fo kokata monsieur panso bahémorragie wana azala lokwa ariachu te ya kosalaka bavideo likambo soka bavideo likambo bavideo non apesa mwasi na ye respect ata déjà madame na ye ozo comprendre papa ya grâce azali mama ya grâce azali c'est pas la peine ya bavideo eporteni quand tu vas encourager babétise te oyo bajalou olonga kuna soki ndeki non eza video ya sika akata ye hémorragie oyo eza bien te grâce ayeba koboma couple na ye mobali bayeba koboma couple na ye c'est tout point bas merci madame. Merci beaucoup. Miss Manga le beza vidéo moto bimi na fou. Tolandela na vidéo yango bien. Te tolandela ngo ma chérie to kana ba mot par mot tolandela ngo na bien. Bosa na tia susu. Tolandela ngo na bien. Passer cette information que vous sachiez grâce Thémo et moi, Brian Banzou, on n'est plus ensemble. Donc, moi j'ai pris la décision d'arrêter cette relation pour une simple raison. La politesse de la part de Grâce, elle est exacerbée. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. La famille, maman Cathy, la mono les problèmes, c'est quoi? Grâce Temo, après libala na mobali na ye, bazalaki na matata makasi. Neza bosolo na mobile papa on se trouve il peut grâce Temo il paraît comme Mikiti Césate ya Mikiti sato za star ya grâce Temo pour asa pour matata pas mobile asa trop direct c'est mbala lobi boye pe boye mbala on se note suko les problèmes c'est quoi que mobile la ki sa bolingo mingi grâce Temo profitera nango baswana ki makasi video yango mobile asala ngo na mutuka tango ba osolola baswanya arrête c'est fini na kanda wana nde mobile asala vidéo. Bon, la famille pour vous informer, moi grâce Temo c'est fini, là on a rosé la panaye patience et là azala ngote ceci cela nemba la sala vidéo mobile na kanda na tindela kango 2 ou 3 personnes ali ba toi na mobile tindela kande ba komi ko lâcher ba vidéo. Mais là présentement toye sabino libal ekufite baswanaki mobile na kanda wana sala vidéo tango sali vidéo atindeli bato wana babomba kango depuis baswanaki leki na ba un mois comme ça ba 3-4 semaines ou 1 ou 2 mois comme ça c'est pas bon ça la bango bazala bango bien les parents ba les ababe c'est quoi yo à chaque fois pour recevoir na moi c'est pour ça la biso vidéo. Les parents m'appellent quand tout le monde mobile yanwana ce qui le col a grâce Temo et bani na YouTube dans ce bokabani il faut passer à la vidéo le col à YouTube tout le monde qui li bala mobile grâce Temo pan au kota la live si c'est vrai je suis pas étonné parce que grâce fallait atika milendenge Déborah asalaka ah oui les parents me disent Déborah pas là qui c'est quoi azo ko s'afficher sur na ba camarade té Déborah bon atanga balaka abana ko s'afficher na ba camarade té mais ba sola na bango grâce Temo pe na mona kapé en tout cas à s'afficher kané li sous na ba camarade té mais na coulisse a sola na bango ba swana ki grâce Temo pe les parents mané na oki que grâce Temo pe aza matata trop direct si mbala lobby et pas lobby mobile pe quoi aza mabe à chaque fois boko sola na mo so dans la vidéo baswana ki tango baswani nde mobile asali vidéo atindeli bato wana balashe grâce Temo yaya okotala ba live ba balinga ko bandi campagne balan yaya Mikiti sa no ye potote
Mikiti sa toboy oboy na yo ko bomba bizaleli tamie libando zo bimisa na o bizaleli mais le problème mobali pas ça mabe mobali aza mabe à chaque fois on nous sonne faut ça la biso vidéo tala nango ningi sur internet va pelo lala asbol ça des secondes lala s'il te plaît maman tu vois qu'il fait jamais s'il te plaît ma chérie le parents mané mobala grâce te mo c'est ça asala ki vidéo na sa ko swana wana ala gardango des jours oyo ba uti ba ko fêter anniversaire ya belle vie grâce à dédicacer mobile na ye ah oui ba swana ki neza bo swana mobile na kanda na sali vidéo bande ko biso to zate ezaka ba biso so to swana na mobile obeteli mutu disolo bana la ona boye to kabani ngayo so da bino no bimisela bino histoire na nganga bona mutu ba mama na ba pétage mais non ça la vidéo té na bandolo bakeno la tikalinga moko ceci cela bas discuta qui tout comme couple non ça va swanaka tango ba swani mobali siko na kanda wana ndepe siko mobali wana zo ndeti mosa mikitisa mosa pe et puis to yeba ça pas de voir ba discuter la ba français ba discuter ça toi de voir la mobali asali vidéo atindeli batu wana nde ba utu ko bimisa yango mais libala ekufi na ngote grâce temo a intervenir même pas Angèle Madeleine na bazana ba moi mobala aokita king semaine prochaine libala ekufi te mais papa nzwa bande kwa pandu mon comportement o eza mabe loko bala ki na public il faut pas publier mo kabani papa sikuta eza peka ba biso tonto sona to betela bato masoloti na boye ale mutu muso tonga mona bilo bobongisi akomi avec ya boyeti parce que babe les problèmes ça fallait que suka kana famille gaspe yaya niveau mobala na des personnes na libala yaya c'est pas donné à n'importe qui hein niveau mobala des personnes mobali ndaza mabe mama na ngakati fala ki pa au moins on libilo ka bongaka obengi ata batu bosololi na téléphone sololi na mutu na boye libala kufi bas solata na mutu na téléphone soki mutu enregistre akio batokola bate c'est normal tango baswani asololi na mutu ala nde mutu za mabe bibisi voice tout comme biso na banda ko na biso tango to swana ngai moko boyebi après ko bota nini ndenge na sala boyebi ngote mais mbala grâce te fallait pas tant lingi mwasi au comprendre déjà que mwasi nanga ndenge za boye aso bo discuter amikitsara tant lingi grâce te mo tant yeba moto grâce te mo pardon mais c'est pas ça les forts bana ko loba mais so to loba ti mikitisa boye so moi que moi ça mikitsa te evre mobile faut te péter bo apesi kama ote evre mobile des fois pe mobile pe alongwa ne c'est moi ça zo loba trop mbala alongwa na ya déplacer na ye so bino na téléphone pour ebe comme kuna mamu lopo ya koloba etel ya koloba mobile grâce te mo mabe fallait qu'il passe à la vision vidéo mais là présentement bazan na bango bien to ne bande ko na oki muté me betinga boum ba mama ya ba chinois ya Karine banda ba o grâce te moto pese ka 2 ans libale ko kufa ya banda o sambela ya kabara libala no landa baboko nzambe surtout ba fiyo bo finga na YouTube bo bima na YouTube tout YouTube ya bato bazo talo misu bato bazo zela ka libala grâce te mo bato ebele ba ozela ngala maboko ekufa sauf ngai ngana ozela te kufa ngana oki mutema pasi na oki tension dirende kona ngai de même ça na oki pasi bongo la famille to s'inquiéter na bisote libala ekufi na ngote oui ba discuter kina mobali na kanda wana nde asala ki vidéo atindela ngo mutu na boyi ale bato wana nde bakomi ko bimisa yango mais là présentement bazan la bango bien na otika bino boko taba pa Angelica so boza kutu c'est na yebte so que ça c'est bozongi ata si ba 20-30 minutes Angelica pa na live Angelica ne bandeli Angelica penza bengi grâce temo ba sololi bazan la bango bien bal na okita kin semaine prochaine bala oza na kin bazan la bango bien boko tana ba live bande ko mususu ngana okata parce que toko ko vanda ana teto ba boyoka yoka bat bazo benga so bokota na ba chaîne ya SD pas na mapazo lobelango a ko expliquer bino les mêmes choses ka ngala lobby Angèle capable de expliquer bino même chose ba le kufi na ngote ba discuter ki mbala sala vidéo comportement o été ya mobile la prochaine fois à ça la sous vidéo te à chaque fois biloko ose bandi boy à chaque fois bando swana à chaque fois pe bando sala ba vidéo après c'est bobongisi ngao na koma yoka na soni sona discuter la tata ba discuter ba na
na benga bato ya internet nde baza na ba commentaire okoya kanda mama na nga kati ba commentaire oza na ba internet okoyoka kanda surtout ba chinois kuna oyo topesi ede ezanga esala nga motema pasi mais c'est pas nzu boye te mabala nyonso matata ezala pourquoi mpe tokabani yango eza na bato yango même bodiscute na moto kobenga vome kutuma ata toloba na milobela nga moto oza kaka moto oza na poso sola na motu boto mosusu obenga tala boye tala papa boye na ndako moko mbala azosala nga boye moto mosusu obenga pesi yo conseil boye moko po tali naza na bana natika tata bana nga natika mwasi na nga moto atango amona bino bobongisi ale moto aya na komoyokela okanda yawa masolance po tokosala nini mais c'est pas nzu boye te grâce te mobande ko boso ya mikitisa biso naloba na mikitisa na ngapi nalobaka na mobali nakoloba loto ke nasala hypocrisie ngapi naloba tata bana nga ngase na oloba tata bana nga déplacer tika nga naloba parce que comprenant ndeko faut que na bima bokota na balive po bangeli kazolobela yango bokota pe passe et c'est de pas na mabokoza plus de décisions na plus de détails libale kufite bo s'enquêter te na bi que grâce à ndeko na biso to ki ma passe mais motema na biso ezala apaiser libala ekufi na ngote ba bonne soirée tout le monde ani air moko obizonyo zona bilore boutique tokotana biso tolata voya nsimba mbogar tala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore butike tokotana biso tolata voya nsimba mbogar tala ezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na oyo na kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable.
donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà, la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.